Bonsoir, bonsoir, bana BCBG, vous êtes à l'aise. Bienvenue mon sac à yo quoi. De la confrontation. Madame wana eneti. Nini wazobela, tindi avocat. Bako du babisi, mon sac à 5 qui confrontation na madame X wana. Aibiti na 5 confrontation. Parce que comme bon existe rana muti. Ya mon sac à 5 confrontation na ye. Donc là yazo bela yete yoto wana tina no ate olobani. Ote te fabo katanga ba mino. Wap flash disque, wap subasima mon sac à 5 aki. Par la plainte na bino za mal formulé. Beaucoup ça qui na plainte. Beaucoup si ye mogoye yo atanga moi c'est peine na monte. A 5 bino subasima. Makambolobe bala na vidéo boy boy boya na. Aya na flash, alimbi banya tele flash ba go. Makambo madame wana afunda ki yao na oza na vidéo ça n'a pas de cohérence et zo balanate fallait pour formuler bien plainte nous surtout yeba ki plainte ya bino ya ki boy mais surtout yeba ki image ya ki avant to kanga mosaka tete to benge même pas parce que c'est deux choses différentes. Plainte n'a pas de cohérence avec votre flash disque là malobé mon côté. Ote non moni non koko c'est la mutu attention na baby attention nini na tuni attention yo na cerveau nanga abonisi kashini aweko répondre ngate yo na cerveau nanga te attention nanga neti ndeni makambo osamba ki la kisanga on a vidéo uto bengi boy akoma boy na bino ubangi grade nanga te ubangi beauté nanga te ubangi aspect nanga te bosanga ki baspect ubangi yango na okoma boy na ndimi na ndola kasi kuna na nozonga samedi na ndola lendi na zongi samedi ko mote ko lala arrêter ko biko lala ezali ko mususu o pesa tuni mengaza na boy na ndako so bakangi na libanda ko bani na lala ka pa ya colonel donc c'est ça moi sinanga major mo pega na moi c'est on appelle la vandala la pa na so ba tuni ba lala pa major la nga ko déformer parole à mututé ça n'a pas de cohérence. Dès vous en avez madame a fondé mon sac au samba noté. Donc j'ai mon mémoire c'est pas fond là ce qui n'a pas qui tant que parquet ma cala parce que on a des jours mon sac côté ma cala pour événement le temps de juste belle ça va monter va moi pas côté tête. C'est ça qui va mon papier chasseur à Alikasa. Mais les casa nana si chasseur à banga on qui a pour vendre mon pandi. Tout le monde n'est pas tout le monde. État ya fati béton. État de droit ya fati. Solution ye ndeko ya Kinshasa tunanga nini yo pona ba problème na bino nyoso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique lavage auto pe entretien mituka et bongo solution awa na pine corpa et pa ya vie corpa mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser masolo bota bino moko ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact nédologie bazo bete yango mai partout de façon que engenga est comme propre awa ta mutuka na yo e palola maki couleur elongwe nimela ngai ke soko nango awa à travers ba produit basalelaka e kozoka la couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango e pa ya vie kopa fini masolo ya kotamola la mituka salite ya ke mutuka na yo bake ndoko sokola yango na kwe mema yango mbangu awa e pa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete mituka ba lavage ya mituka kosokola châssis moteur ba aspirateur na ba gravitage donc on a kin gravitage ezaka place mon na pneu corpa et puis tosaka sous ba pneumatique na système amikili tosaka ba pneu na machine na ba demande pneu et puis to ba pneu na ma mèche la mèche ningo ba on a dit c'était ba moto longo c'était mèche na système amikili ba la poto ba yebi biso na maboko te wana ba koda ba bala biso c'est pas comme ça mais tosaka on va demande pneu la machine à pneu zakuna ba demande pneu et remonter pneu remonter pneu j'ai trouvé batté je ça na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka ke yo